Narigini na société ya chez les copains bana oyo tobengaka bakuluna bazangisi population ya Lemba Salongo kimia na société oyo ekambamaka epai ya komanda Poutine ye alalaka na biro te lokola momesano butu asalaki bouclage lokola awa na mwana uta chez les copains Tchaka Malolo intendance Tchad pe na Kidinga bisika oyo totangeli bino ezali base esika bakuluna bakataka pe babomaka batu bakombo na bango ezali boye Foras Fobie Abedashu Lisu ya Banzambe pe Edubele bangonde bazangisa population ya Salongo kimia natina wana nde komanda Poutine akangaki bakuluna nyonso na butu pon na population balala na kimia lokola ba bébé biso na parquet to moyo on somaile pas commandant Poutine. Pourquoi? Parce que biso to ba kimbanzale meze sika moko poya awa il faut tika téléphone likolo otiki téléphone likolo ti donc moyo kota kutu koto ezati mais banda commandant Poutine akoma awa mabela mbanzale et comment batu bakimaka banda ku bazongi koto ba petu bane ko bomana mais banda commandant Poutine aya na la police banzoi donc bakoma soki kaka bameki kaka banzoi baye bakimaka babundaka lisusu te donc biso moko parquet toza témoin yango tozo féliciter et pas bakontina biso ne batinda komanda Poutine awa pasi ezali kaka ke soki tozokanga boye lokola ye moko komanda commissariat Rigini d'administration atiki kokomana bakasa okomi koya kolanda kotraki bango seki bana bazoyoka te mais pas si na biso ezali ke bana ba relever biso potongo rendez-vous na kitata bana bazo fo batika mabe o bazo sala topesi longonya na komanda Poutine po azana mawa ya kosunga population ya Salongo pe azali kosala mosala na ye kitoko.